Bonjour, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bandeko, nasalaki vidéo oyo. Un chrétien n'est pas, pardon, un sorcier n'est pas un chrétien. Il est au contraire un serviteur du diable. Ndoki azalaka jamais chrétien. Même si ozo kende église, mais aza chrétien te. Alors bandeko nangai to kende pe vite na éviter ce que katabso na katikati, mais to kende na Deutéronome 30:19. Deutéronome 30:19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Likolo na se ezali koyokanga, ekozala ba témoin po efundaka bino. Lelo natie liboso na bino bomoi pe liwa, mapamboli pe masuma. Bopona bomoi po bino na bana na bino bozala na bomoi. Mes chers frères chrétiens, Dieu c'est un Dieu d'amour. Il nous dit de choisir la vie. Mais ce n'est pas une obligation. C'est une proposition. Alobi bo pona bomoi. Pona bino, pona yo, na ba na yo, na ba koko na yo. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la vie c'est le royaume de Dieu. La vie c'est Dieu lui-même. La vie c'est le paradis. La vie c'est le chemin étroit. Yangwana bozoyo kazoloba bo ponande yango. Mais Dieu respecte notre liberté de choisir. C'est la démocratie. Donc, ce qui ont lingi na yo kopona oya lobité etalio parce que nzambe za bolingo, Dieu est amour. Toujours dans Deutéronome 30:19. Oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui. Les ciels et la terre m'en sont témoins. Je place devant vous la vie et la bénédiction d'une part, la mort et la malédiction d'autre part. Choisissez donc la vie afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. Certes, deux voies s'ouvrent à nous, l'une resserrée et difficilement praticable, l'autre spacieuse et séduisante. L'une conduit à la vie, l'autre à la mort. L'une nous engage sur le chemin du renoncement et du don de soi avec la promesse d'un bonheur éternel. L'autre fait la part belle au désir charnel, au plaisir immédiat, mais n'offre aucune assurance quant au siècle à venir. Est-il nécessaire de beaucoup de réflexion pour discerner ce qui est le plus profitable? Mes chers frères et sœurs, un sorcier n'est pas un chrétien. Un sorcier n'est pas un chrétien, au contraire, c'est un serviteur du diable qui est le père du mensonge. Mes chers frères et sœurs, un chrétien c'est qui?
Un chrétien, c'est celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ce dernier met la parole de Dieu en pratique selon Matthieu 7, 24 à 27. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est ce qui est regrettable que nos frères et sœurs ont perdu cette habitude de lire la parole de Dieu. Bande kuna biso balinga apenda kotanga liloba te ya wana baza komona pasi baza kokendeke koluka ba pasteur makasi pona babondela pona bango mais ye alingi liloba te. Mais tanga na Matthieu 7 24 à 27 yo chrétien vina yo. Dès que vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le combat est automatique. Le combat est spirituel. Ce combat est invisible et éternel. Le combat spirituel, c'est la bataille que l'on livre à Satan et ses serviteurs par la prière et par l'observance de la parole de Dieu. Ndeko linga liloba osepela ndenge ba disciple nanga baza osepela. Un sorcier n'est pas un chrétien. Ndoki aza chrétien te. Ndeko na ngai tango so yo yebaka te. Ozana ndoki. Mais okendeke lere nyonso na église na Bible, okanisaka kendeke okendeke wana okoma chrétien te. Otikalaka jamais kozala chrétien. Po ozala chrétien, il faut obima kuna. Oya na ngambo na biso. To confirmer yo. Bongo okobenga ma chrétien. Mais soki otikalika akuna. Na ndenge na yo moko yekaka mbala moko nga na bongo wami te. Il faut tozana ba preuve ya kobongo na yo. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, il y a une différence entre un sorcier et un sataniste. Sorcier aza nani? Sorcier aza mutu moko ba bebisa ki aza peut-être na libuma mama na ye. Parce que ba pesa mutu kindoki mingi ta mutu minere. Ayebi na yete ba pesa kindoki na bakoko ba benga ngo kotansoki. Ba moni ki na famille na bino bokozala bien. Ba moni betoile na bino bien. Bazi mwana ba pesa kindoki. Parce que bande konanga soki mutu apesi mwana yo kindoki. Mutu wana aloki yo koloka. Mutu wana abomi yo koboma. Parce que makamu nyonso malamu ya bana mona ka mabe, oyo nyonso mabe ya bana mona ka bolamu. Alors un sataniste c'est qui? Un sataniste aza mutu a signé pacte na Satan. Ke ngana yo ti lwa na ko tika yo te. Bango wana balinga ka ba vie facile. Omona sataniste aza ba mbongo ebele asoma biloko boye na bato bakana ba kodi ya wana ba nyonso. Ce sont des satanistes. Ou basala ba pacte na diable. Donc délivrance, ton repentance à sataniste, c'est difficile. Il y a sorcier c'est difficile, mais à quoi ko zonga parce que ce que zongi to sali musala miso wane ko kufa. Mais miso ya sataniste ekufa raté akende na libela. Alors ce qui a kena libela siko ka se repentir ndenge nini. Nazana ba preuve ya ba sataniste oyo baloba concernant miso na bango. So na monde na registre ngom ko so na loba na otila bilongo. Donc un sataniste aza ministre ya Satan ndenge biso za ministre ya Nzambe. Un sataniste aza ba pouvoir moko ya makasi akozwa sando ki abomi bango. Akoko ya okuta ndoki baniko boma yo ye sataniste apekisi. Mais ko pekisa te parce baza tamoko mama moko. Bomoni neti chilo moninga kenda ko sala corps akoma déjà sataniste.
Donc, nyonso ko les kanambo kanabino à cause de la jamais na mawa. Parce qu'un sorcier ça déjà la mawa te, à plus forte raison c'est que sataniste. Donc, un sorcier ça mungamba dans le monde des ténèbres, mais un sataniste c'est un grand patron. Les sorciers sont des menteurs. Jean 8, 44. Des séducteurs, des désordonnés, pour vous faire fâcher. Ils sont têtus, maladroits, gâchent tout, détruisent tout. Ils ne demandent pas pardon et ne pardonnent pas aussi. Ils aiment dominer, ingrats. Ndeko, ndokiko, azan ingratitude moko, okoko sala yebo lamu ndenge nini, ako reconnaître yote. Okoko zalo memiye awa na poto, mais lukona zana ndoki, yom to okoma ndoki. Ako reconnaître yo atamukete. C'est un hypocrite. Yako yeba ki yo bengisi ye parce que ya mfuta ki yo. Yango no bengisi ye. Les sorciers changent de langage à tout moment. Ils sèment des divisions. Bandoki balako alobili kamu oyoko kaka leo wana bumba pas à changer abanu basukuma kamususu. Mais yo baki bote no akomi kote mususu. Donc soki yo bonde la graninga solo ndoki po yeba yeza problème te même na kolia na ye oyoka onga ngombo na lia kate ngombo na lia kate ngai oyo bona lia kate parce que aza ko comparer na misuni ba lia na butu nga na ministère nanga bakima ka bango moko tango akoma juste ke nga na yebiye o mona mikolo ya yemo akimi mais nga na tire ko lo bana yete ke azana yango mais yemo kaka tango mikolo ngo ekoka akimi na ye ba o ba kotika ba oyeba ah tozaki na ye awa. Et c'est ça. Tant que aya making up finanga na moni ye pas comprendre que na moni ye animilo ya akimi. Nazala bango belé kuna kotanga ba komona bango o ba to kima na kata ministère nanga. Pona ye bisaka bango soko zana yango yaka. To longolango. Akolinga kolongolango bino to ba yebisa bino ko ndo ki wana bongwami ah bandeko bokebaka. Ils sèment des divisions. Michée 3, 2 à 4. Psaume 10, 8 à 10. Il se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 13 à 14. Il change le visage des gens. À cause elongi ya mama oyo akufa na ekala na ya papa akufa kala bazo ya koloka yo baza ko distraire yo po yo kanisa ki ba papa na ba mama na o bakufa nde bango bakozwa pe elongi ya ndeko na yo oza na ye innocent alibaye ye mutu akinde ko sala yo mabe. Ils sont comme ça. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la sorcellerie est synonyme des œuvres des ténèbres. Les ténèbres signifient absence totale de lumière, l'obscurité profonde. Les ténèbres, c'est la nuit noire, sombre. Cela évoque la peur, la terreur. Ils sont épouvantables. Ils se déguisent en anges de lumière. 2 Corinthiens 11, 13 à 14. Bandeko, boke une église. Bango pena ba Bible. Ils se déguisent, bango pena ba Bible. Mais eloko ni bake au sein de l'église. À l'église, ils ont pour mission de déstabiliser l'œuvre de Dieu par toutes sortes d'attaques. Tango bino bozo tinda moto, bon pa tinda moto. Ba yebi ki bozo péché parce que moto moi nanza ba tinda moto te. Bango moto ayi bino ka moto. Il se déguise en ange de lumière. Donc, un sorcier, un sataniste, a un droit ya ko simba Bible te atamuke. Pour asimba Bible, il faut acquitter les ténèbres. Un sorcier, un sataniste, bazan a droit ya ko simba Bible te ba ko prêcher parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, boza ko landa bango belé na YouTube. Soko yoka moko lobi onga basenga nga 10 personnes kutu na bonanga na kimi. Bareye ko linge suste. Les sorciers sont des menteurs.
l'apôtre Paul a dit, il faut faire attention. Toute parole qui sort de leur bouche, cette parole est dangereuse. Les sorciers sont des menteurs. Avant basenga yo moto, il faut bafongolo na miso. Avant basenga yo moto, faut bamedisa yo na makila. Avant basenga yo moto, il faut zala na sorcier. Bako senga moto te sokoza sorcier te. Alors ye akoya kosa yo, basenga 10 personnes menga na bo, nzamba loko tinga ye. Bakosa kabino. So mutu moni mutu lubinde mwana nzamba loko takandokite nzamba loko taba oyo bazana kana ye nazana teme moko na ko pressure ngoli susu nzamba kine na kaba tute nzamba suwa na kana biso. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans le monde spirituel, il y a des royaumes. Il y a les royaumes de Dieu, là où il y a l'amour, la joie, la paix, le pardon, le Saint-Esprit, la douceur, etc. Mais les royaumes du diable, il y a la haine, la jalousie, l'envoûtement, ne pardonne pas. Et il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est pour cela, ceux qui osent landaka, mateya, il y a sataniste, tout y a sorcier, osent commettre péché de participation. Péché de participation, dans ce Pesabino, verset wana, il y a péché de participation. Alors, mes chers frères et sœurs, je le reprends. Je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, oyo nga nazokoloba soki eza yango te ndeko nanga yo na verset biblique mususu tya yango mpona koyede biso nyonso bana nzambe. Mes chers frères et sœurs, les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Ce verset ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers et satanistes, mais uniquement par manque de connaissances. Bolingi kotanga Bible te. Bolingi kotanga Bible atamukete. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Luc 8, 21. Luc 8, 21. Matthieu 7, 24 à 27. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit dans Exode 20, verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Mais yo oko pona nzambe oyo ya yo ya minuscule. Cela veut dire que tant yo poni nzambe oyo ya yo, oponi yo moko en fer. Nzambe te mutu akotinda yo na lifelo. Mais yo moko mutu okosala tu okende na lifelo. Pe okokende. Mais tant ozokende bakotuna yo, oyebaka pasteur Jacques Dinabanza. Ceux qui ont répondu à pasteur à Mukongo, aux anango koto. Allez li felo malamoko. Parce que oyoka ki yazote yazoko prévenir bino. Et surtout na mokili oyo, tango yo
ozana moi pouvoir ya kopesa bato maladie ya ba fibrone kokanga bato babala te koboma ozomona ngo plaisir. Mais jour plaisir wane kolanda yo ko changer face nde kokondima yo momo to pone ko ndi felo ezanzambe te. Dans Romains 8, 9, la Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Les sorciers et satanistes n'ont pas l'esprit de Christ et leurs prières ne seront pas exaucées. Ils n'ont pas aussi le droit de prêcher la parole de Dieu. Ils n'ont pas ce droit de prêcher la parole de Dieu parce que zakana bangote, ezakana binote. Yozo la Bible oya biso, est-ce que zakana yo? Ezakana yo te? Boyo osala ba vantir na bino nyonso na l'église de réveil. Hein? Boyo osala ba vantir na bino nyonso, oza chrétien te, ozo osima Bible, ozo prêcher, ozo le YouTube, ozo prêcher. Nakolakisa bino tikala kobomba nanga ndeko yo tozola ndanga tikala kobomba maka na sima ya bato o nga na yebi ye obo non tika balobi na yo bima kuna oza chrétien te balobi na yo bima kuna oza chrétien te luka okuma chrétien tango yo zobomba maka na sima ya bato nzambe azomona yo te satan pe ayebi ke oza kote wana te. De toutes les façons, oye bango bien. Juri yo okufa. Satan muta kosaloma be. Parce que l'Apocalypse, ça le dit bien. Je suis un accusateur. Tanga l'Apocalypse, hein. Kuna solo bateke ya Satan. Tango yo koloba ko servir ye, ya koloba yo, moi je suis un accusateur. Donc je suis un accusateur, musala ko funda batba nzambe. Ayo soko koloba ni. Kolekisaka l'air na ko bomba baka, oh nazabi okabati bana nyoso mitano bebi sina kindoki. Hein? Okabati bana na yo kangi ba bala kate. Ozui bana bazo sala bako bala te. Ozo pesa ba fibrone. Ozo bomba na kindoki. Ozo bomba yo kasi ozo bomba na. Tanga Proverbe 15:3 elobini. Proverbe 15:3 ou bien Proverbe 3:15, mais je suis sûr que c'est Proverbe 15:3. Miso nzambe ko ezo mona, eza ko observer batu nyonso oya mabena ya malamu. Alors, mes chers frères et sœurs, bato wana tango basimbaka ba Bible, baza okende pour ba prêcher parole. Mais Bible bengi bango na Matthieu 25:30, ce sont des serviteurs inutiles. Zamba Bible bango te. Ndeko na ngai yo moto landaka mateya na YouTube et pa ya moto moko alobaka na yo ke ngai basenga nga 30 personnes me balokota ngai ndeko ozo commettre péché de participation o kenenzela moko na ye oyebi te ke ye batindi ye aya ko memasu batu mususu yango wana tango bazo prêcher bino zo ba ko genete ko ken église bâtiment te donc ba mateya moko eza contraire et talaka bango ba sataniste na ba sorcier ba sima Bible ba teaka jamais amour hein banda ko luka mateya na bango nyonso ba teaka amour te ba teaka jeune te ba teaka te combat spirituel ba teaka biloko wana te ba mvutuma bango ba teaka mote des malédictions ba teaka mote. Mais il faut ndeko ozela ngana lobana yo moko ko réfléchir te. Tala mateya sataniste yo landaka. Tala suka teaka amour. Tala suka teaka combat. Tala suka teaka bamvutuma. Ateaka biloko na te. Parce que ayebi ke suka tei amour akokangama parce que c'est l'amour te. Soki ameki kote amour akokangama parce que ye moko c'est amour te. Nzambe na ngai. Alors Bible bengi bango na Matthieu 25:30 des serviteurs inutiles. Soko qu'est-ce qu'on a 2 Pierre 2:17 Bible bengi bango des fontaines sans eau. C'est-à-dire basali nzambe moko bazanga molimo santo. Donc bazanga molimo santo eloko ezate. Mais yo lukolo olingi ki fanatique po bana no ba souffrir au condiment. Tangaka Deutéronome 30:19 bien.
tangaka Deutéronome 30:19 bien. Yondeko oyo oza na kindoki oza chrétien te. Okotika bana no na souffrance. Bana no bakotika na souffrance. Parce que yo oli kotika bisala wana te. Ozupe mwana ndenge bayebisa bino kuna soza na kindoki fo mwana yo ta moko ta mibale obebisa obebisa. Mais yeba yango ndeko ngana zoko yebisa yo ndenge okendeka église aussi baka Bible ozaka chrétien te peut-être yo yebaka te. Yo kanisaka ke ozaka chrétien mais yo yebaka te ba ange basekaka yo. Parce que yo kendeke no kuna pona kobundisa bana nzambe. Mais okendeke pona kosambela te. Ndeko na ngai il faut kolandaka ba verset biblique on appelle ça. 2 Pierre 2:17. Et le bien, ce sont des fontaines sans eau, des fornicateurs de l'évangile, des ouvriers trompeurs, conducteurs aveugles. Matthieu 23:16. Mes chers frères et sœurs, bana nzambe, tango yozo kendeke kolandaka batu wana, tu es en train de commettre des péchés. Alors, la Bible nous enseigne que si quelqu'un demeure dans le péché et prie comme si tout allait bien, sa prière est une abomination pour Dieu. Soki yozo péché pour nous landaka batuana et que zo prier comme si tout allait bien, prière na yo eza abomination pa nzambe. Proverbe 28:9. Ndeko na ngai tangaka Bible mingi pe bima na buzoba ya ba ndoki. Alors, mes chers frères et sœurs, Ephésiens 5:16. Ephésiens 5:16 le Bible. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Rachetez les temps, frères et sœurs, dans le Seigneur, car les jours sont mauvais. Frères et sœurs en Christ, les jours de grâce prendra fin. Que les occasions de rendre un culte à Dieu, de témoigner de sa foi et de servir Dieu sur la terre seront bientôt terminées. Il y a un temps pour tout, dit Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Ndeko na ngai ngaso nazo prêcher boy so nazo ba banzambe nazo ke lengi e ko zale sengo ndeko yo peta ngozo kakango ezale lengi pona yo. Ndeko na ngai okobanda ko kendeke mikolo nyonso na église te po yo sambelaka. Okozalaka mikolo nyonso te po kumisaka nzambe. Ezala mokolo et qu'on prendre fin na vie na yo. Mais ce qui est prendre fin na vie na yo et qu'on kuta yo ndenge nini. Kaka na sorcellerie. Ndeko biso so kene na bopito ko bondela pona batu. Tango tozo tala batu nyonso oyo boma. Bazawana bazo beta yo avo kufa. Ozana kimia te ozo ko bunda po kufa. Mais pourquoi n'a pas de bimaka lero yo tango komi na trop tard tende konangai. Même bino obozangi kindoki. Mais vous mesala ko sala batu mabe mingi ko tonga batu ko finga batu ko kosila ba faux témoignage nde konangai jour ko kufa. Soko tali batu belé tango bakataka motema azoyoka bino mais akoki kolobate mais azoyoka. Et puis un certain temps, on a c'est-à-dire c'est la fin. Beaucoup prier n'engenyoso et s'il Neko soko oza place on a besoin de la carte. Okotika ko sala batu mabe. Mais ba commenter na mabe pour ko distraire batu okotika yango okoluka so za na conflit na moto o se réconcilier o kende na le pardon. Ndeko liwa ko kufa eza blague te za pasi. Allo bandeko na sengi na bino na lobi bien
vi na yo mobimba oko passe yango te na kokende ke ko l'église na Bible eza na mukolo oyo okotika yango. Donc c'est le moment obima na mabe soko linko yoka oyoka sinote bakotuna yokuna un jour est-ce que oyebi pasteur à Mukongo tango zolo baka na yebi même avant répondre aux mbata malamoko okepa yoponaki. Deutéronome 30:19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Likolo na se ezali koyokanga. Ekozala ba témoin po efunda kabino. Lelo na tie liboso na bino bomoi pe liwa. Mapamboli pe masumo. Bopo na bomoi po bino na bana na bino bozala na bomoi. Oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui. Les ciels et la terre m'en sont témoins. Je place devant vous la vie et la bénédiction, d'une part, la mort et la malédiction, d'autre part. Choisissez donc la vie afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. C'est le pasteur Jacques Dinabanza, évangéliste Thierry Bagoba, Kozonga Susu, voilà. Bandeko, Natiki Bino,